moi atiki yango tobenga kango moko testament. Papa, maman, salaka est fort otikaka testament parce que tu ne sais jamais nini liwa et koki kokuta yo. Surtout soki osmona ka moi mon solo. Moi katuku bianza ezalaka pasi na motema lisolo oyo ekozobisa yo pe kopesa mutu koswa lokola kaka ngai esalinga mutu koswa. Famille ya moi si to bandeko ya moi si babanda kinanu ko boma mobali ya ndeko na bango tango babomi to bakanini balie siko ndeko na bango ya moi si atikali ye moko 2 ans après balie lisusu ndeko ya moi si na bango pona batikala na ba bien na ye ya boye biso ki mo ya kufi bazwa kabilamba ya boyi nyoso tu ba bien ba business tu ba kanga na chambre na eti famille na ye eya ba papa leki ba papa kulutu ba tata mwasi ba kata makambu kasi likambu ya somo bana oyo basi ba kola ba koma ba papa mba tangu papa na bango mama na bango akufi bana bazalaki 5 na ya na bango moko bazalaka bongo na Lubumbashi lubi non ndenge zali awa ba tata mwasi ba mama leki ba makulu bazala mboka bazoko umela bo fungola chambre wana to kabola biloko ya mama après tout azalaki mama na biso moko ya tangu ba fungoli ba kaboli ndengo wana ba koko ba mama leki mama kulu ba ko bima nani apesi bino permission bo fungola chambre ya ndeko na biso asa mama la bino kasi ndeko na biso biloko na ye biso il faut to ça bino bala bozui boko mona ya suite nango yebi pasi ya kosakalisaka attention suite nango yango to kobetela wana lisolo ya lelo. Papa, maman na Afrique mobimba awa yotelemi na République démocratique du Congo pe na République ya Brazza na Kinshasa. Soki mwana na yo azwaka musala to azwaka coopération bazoko so batu musala na Cameroun na Douala ezalaki lokuta tala batie maboko Mburamatari ya Cameroun précisément na Douala atie maboko et pas ya un sorteur camerounais oyo za na réseau moko ye musala na ye ati na rabatu ba lokaka musala abeng sarabatu na Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ba Sénégal ba pays belé Afrique soki boye wana ba kangi bino ba séquestrer bino ba bandi ko sala trafic humain ya bali ko enlever batu ba longola bango ba arrêter na Cameroun. Heureusement Mburamatari akoyi na bango do benga déjà oyo ko mona ndeko na image oyo yebake mabe esi ekoti bazali wana ba Congolais ya Brazza ba Congolais ya Kinshasa ba Sénégalais ba Angolais et consort tala image oyo soki otala malamu to benga tutinda privé pour tala c'est ya na yo leki na yo mwana na yo akena Cameroun pour na musala nzoka za kuna na prison break balongolais ya blo wakati te pasi ya kosakana te to kosonga na ka émission ya lelo Gabonais. C'est quel pays? Hein? Congo. C'est quel pays? Quel pays? C'est quel pays? Congo? Kinshasa. C'est quel pays? C'est quel pays ici? Hein? Congo quel Congo? Il y a solo musique qui est agréable à l'oreille, musique et ça rapport à qu'on se détendre, pour se divertir après qu'on travaille, mais pour qu'on stress kasi. Bravo na Mburamatari to ba musicien to la eloko nini oto yembaka. Ba insanité nini to yembaka ça la musique msusu. Okoko yemba ndengo yibi ekoki ko bima na place publique te biso na to yebi DJ Momboshi DJ kitoko to sobela na ye azenda succès mikolo kasi nzembu na ye auti ko yemba oyo epesi mutu ko soya ko sakana te okoti muke libulu okiti muke libulu epesi matata ya ko sakana te condamné à 12 mois de prison balobi ke censure commission à censure et le mona bazuzu balobi no un nzembu wana ezali nzembu oyo ekoyi ko beta bongo te na place publique. Lazima bangwe nalela bongo lazima bangwe balela bongo. Ah oui, ya solo nzembo oyo erandaki ye célèbre na ndenge ya kosakana te na bakinshasa oyo kasi contenu nango ya buzoba nde epesisi DJ Momboshi condamnation ya 12 mois de servitude pénale principale na tribunal de paix ya Kinshasa Gombe. Na kanze rouge libanda chocolat pene pene samba okiti mukeli bulu okiti lisusu libulu. Président
Tozela Kimingi, après pratiquement 4 mois depuis l'élection et Salama Mokondi Mboka Bima, gouvernement Bimate, président, il y a parlement, bureau définitif Salama Nunte, Kassi, Touti Komona Mokole Lobby Awa, préliminaire, côté Abande quoi, Union Sacré, Baba Nagi Koluka, Nanya Kosalabongo, président, au candidat, na président, y assemblée nationale, pour le bureau définitif. Bazaki Bongo Misatu, Batu ya Union Sacré. Mboka Vital Kamere, Loakaningili, et la professeur Modeste Bahati, et puis na Pepe Mboso Kudia Kwanga Yaya, Nasuka ya Masolo, ba député Ino Sacré, ba voté bongo Vital Kamere. VVK Abimi Kasi, et ce qui s'est mis sur Topé Kamusi, Ndoka vie Pepe. Mboso Kudia Kwanga za mutaba 12 boy azuite abili le chèque siko muninga azui Vital Kamere tala Modeste Bahati apesi mbote me kara oyo Mboso Kudia Kwanga beti Vital Kamere ndimela ngai 12 oyo eleki makasi tokoso na émission ya lelo. Message oyo s'adresser na bandeko ya Congo Brazzaville, précisément na ville ya Pointe-Noire, pai wapi bandeko baina mawa ya koyebisa bino ke babungisi mama na bango, mama na kombo ya mama Louise Nzumba. Mama Louise Nzumba azali bongo mukolo moko azosala ba perte ya mémoire ya kendaki bongo misa mokolo ya dimanche na église Saint-Michel oyo na quartier Tiester vers Mongo Kamba, voilà, Mongo Kamba, na quartier Tiester, maman kendaki église wana, azongi te ba éviter ba trouble ya mutu ezoki na kati église to wapi. D'habitude akendaka bongo na mutu kasi lokola milulu ezalaki bongo na église, maman Louise Nzumba a préféré akende moko ba mona ki epe l'église mais azongi te to éviter na mitu oyo maman Louise Nzumba azali wapi yom tota la émission oyo panza émission pour dire que luka bongo maman Louise Nzumba akendaki na église Saint-Michel à Tiester na quartier Mongo Kamba, voilà. Mongo Kamba, voilà ce qui est monié au Bengabiso na radio lokoe to kozo na ka émission ya lelo. Vous savez, maintenant que je suis mariée, je réalise que on se trompe beaucoup. J'entendais souvent dire quand on vient épouser votre enfant, votre fille, les parents ont souvent tendance à dire non, moi ma fille elle est étudiée à l'étranger, moi ma fille elle est intelligente, moi ma fille elle a un master, donc la dot sera salée et tout. Mais en fait, le mariage n'a rien à voir avec nos diplômes. Le mariage n'a rien à voir avec notre intelligence. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et que l'insensé la renverse de ses propres mains. J'aimerais dire à quelqu'un, en fait, on peut être intelligente à l'école et être insensé dans son mariage. On peut avoir 1000 diplômes et divorcer parce qu'on n'a pas été une femme sage. L'apôtre Jacques dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Parce que pour tenir un foyer, il faut de la sagesse. Yaya, yo mutu olataka size to, ba pointure, ba sapatu, ya minene, yo bandinga basalaka makolo mikie kasi na nenga mabete likozaka mune na partie à 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami mama na biso Rosanta Beauty maison Rosanta Beauty place Elibino solution Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Ce qui va te rapporter. Ya basi to ya mibali makomnene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Moni hein. Moni Koli Outibongo na Canada et Komi la Rosanta. Au moins be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko. Yo ola bon monsieur. Ok ne la feti. Feti.
ok na fête isongolo olingo ozala unique tala be sharp ya solo yango yo be sharp oyo et rappelenga époque ya président Maréchal Mobutu o comprendre nenga bana ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto au fur et à mesure l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi ba sharp peut-être obali ya solo pa ta sharp o la tie sharp boye vous comprenez o la tie sharp o moi chemise on a 4 na veste prochainement au moment la petite sharp oyo ya Rosanta o la tie sharp awa ozui oyo moko bataka la poche o tie na poche tozongela ngo au fur et à mesure alors ceux qui ont besoin ya ko contacter maison Rosanta Beauty place topé plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1 360 336 98 38 wana okozwa bongo maison Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo ta minene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko numéro te benga biso ko na TikTok o kota TikTok obetika ka Rosanta Beauty okomona bakuwalakisa onde bata ba shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya été yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango yango ya ndengo wana ne écharpe nango prochainement bon na tokola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozo continuer ko pesa na Radio Lokole masolo esengo mingi bandeko to leki déjà 20 000 abonnés alors esengo to bisko to bali opération 25 000 abonnés à Pamba est-ce que Radio Lokole TV to koko ba 25 000 abonnés te ba musu ba 100 ba 200 ba 300 biso 25 000 à Pamba ya tika to kumbisa to matisa communauté oyo yo sokola na Radio Lokole simba quelque chose olingi muninga ya simba quelque chose te benga tout na voisine moi na classe ya moi si papa maman to s'abonner to partager rapport la communauté oyo eko mabongo munene rappelez-vous à la Radio Lokole masolo otobeta kaza rapport la ko nuire batuti pona ko bebi sa réputation ya batuti kasi pona ko sunga esika ndeko akoyaki yo okoyati esika pende ko alongaki yo osala nini o longa.
Voilà. Comme on a un fiston Pelende, tata, ya Sedek. À chaque fois, ceux qui au côté, et le quoi, les bossos, tout boss, on a raté, au tiers bongo, j'aime. Ceux qui s'abonnent à nous, ils s'abonnent, et puis au final, cloche, il y a notification pour la hora programme la biso, ata, mou, que t'es tout partagé, tout aimé vidéo pour la coach biso à l'abri. Bobo Sanate, un clin d'œil dans Michael Josh, sponsor officiel, il y a chaîne Oyo. Voilà, bandeko. Vous sentir, na tika disiko na écharpe. Vous comprenez? Écharpe, il y a Rosanta Beauty. Vous comprenez? Plus. Vous comprenez? Écharpe kotoyo, chemise kaka écharpe, bel homme quoi. Na eteni na la carte à poche classique. Et tu as un ami qui lit, hiver en Afrique, moi costume na yo, safari na yo, au t-shirt, et je peux ça qui toque, je peux l'Europe, moi il est tingaï boy, chemise car y a pas mba boy comprendre, ne sharp na kati, na boy pesi moi ça me fait faire quoi un bel homme, comprendre, Rosanta Beauty, donc des publicitaires Rosanta Beauty on a qui a benga pour okozwa et surtout Rosanta Beauty azaliko offrir bino yaya ba sapatou ya ba pointure ba size ya mine na partie à 45 mata 55 56 57 talaka fa muto mudi ke ba ta ka bongo pa ya Rosanta Beauty e bongo tikala na ndenge nini yaya mbangu kuna ko ka sonité nzambe muto sala kiyoza makomne ndengwana obanda ikolelela ngama ko ngale raminene na atra ba sapatou te ba boya pa ba sapatou Rosanta Beauty na solution au sentir c'est que bien benga Rosanta Beauty place autre bagité tolobi ya benga pona anti poison na lombango stock e bandi ko sila autre bagité tolobi yo ozolinga ka ok na Afrique po ozo anti poison area ngo bengaka ata na Paris siko zali wana na Bruxelles siko zali wana na Genève siko zali wana na Johannesburg na Cape Town na Pretoria na Auckland na Monaco esiko zali na New York na Michigan na Toronto, tu ne sais pas, nana inakayo. Eri angoyo, benga pour un petit poisson, apesa yo solution. Autre bakite, tolobi. Voilà. Yambo to beta li solu la succession oyo e bomi batu e bomi etiki ba dégâts na famille ya maman oyo tikato développer oyo moni bongo na son mère. Il y a un truc qui est bandeli. Ça fait 4 mois depuis que Maponono est là qui est la présidence de la République. Bien sûr que Maponono est là, ma partie par là, il y a M. Samike, qui est gouverneur, consort. Mais depuis le président Abima, le Sénégal, le Koutou, président Abimi, Mbalamoko, premier ministre Mbalamoko, Moussala et Banana Sénégal déjà, exemple à suivre. Mais biso, nous autres, Balobi, il paraît, Moussala, Oyo, il y a informateur, paye informateur, à Salaki, Maman Judith, Toulouka, Abali on ne sait pas, mais force à vous, le plus vite que possible, le gouvernement est complètement cassé. Le blocage, même si le gouvernement est bimaki, tant qu'on va prêter serment, parce qu'il faut pas que de bon on a parlement. Parlement, c'est un bureau définitif. Or, on a parlement, on a un bureau provisoire, bureau d'âge. Oyo, Pepe Mbosso, on a dit président, il y a bureau d'abordage, il y a mandat passé, il y a président, il y a bureau définitif. Après, si là, il y a un article à la hauteur de l'âge, il y a un article à la sous, il y a un président en Kamba, oui, avant de Kamba, si côté, si côté, Kamba, bureau d'âge, il y a Assemblée nationale. Kasi, et pas ça qui m'a course au pouvoir. Na Kati, il y a l'Isanga, il y a Union sacrée, ba candidat, ba Bimbo Misatu. Ba na yebo la course wana, nani akokamba bongo, ndako ya Mibeko, to Parlement national. Parce que la Misatu, mwana mboka Vital Kamerhe, Nwaka Ningini, mwana mboka Pepe. Donc Pepe Mbosso Koudia Kwanga, nouveau jeune, papa ba jeune, Koka ba jeune, na ndeko oyozala qui président, il y a mandat passé, il y a Sénat, bon, professeur Modeste Bati, plusieurs fois ministres, consorts, voilà, alinga tika Sénat, mbalo nenga longo na Sénat, azonga sikawa boye, akamba bongo Assemblée nationale. Kasi, basala qui ba préliminaire, ba primaire. Au sein union sacrée primaire elle a dit donc avant bobo le niveau à l'écolo bino na plateforme na bino bosangani bopona muta ko représenter bino na candidature na bino. Alors primaire wana entre Vital Kamerhe, Modeste Bati na Pepe Mbosso muta remporter yango Vital Kamerhe Lwakaningili.
félicitations na VK. Et ça n'a pas impact na idéologie. C'était hier. Alors, et donc, Salibiso, to, la Sabine Awa, degré à 12 au Ebeta Miwana, tango va publier que Vital Caméra a gagné au moni professeur Modeste Bata Télémi à PCMBO, te merci, félicitations, ils ont loisir, tous ambitieux sur votre union sacrée. Kasi Pepembe Oso, na Pembe Niwano, on a dit ya Caro, ou à Pita degré à Caro, on a épé 50 tout qu'on soit. Eh, vieux Pépé, hein, vieux Pépé, to Pépé Mboso. Eh, Coco Pepe Mboso, Kudia Kwanga, Zakam Bakarabo, il est dans les jeunes, ils dansent, des gars Karawana, Dimenanga, donc Azala Kakawana, Azala. Donnons la chance aux jeunes. Même Vital Caméra, moi je crois que vous deviez en principe donner la chance aux jeunes, mais pas de souci. Et ya, na Simba Maloba, Oyo Tata Kantan Bokondi, Alobaki, Abakatoliko, Abaki, espérons que même les biens peuvent aussi sortir du mal. Oublions ce qui s'est passé, en fait, oublions, mais tout on est en stand-by. Tu es bien marabou, il y a la Vital Caméra, mais on peut aussi récupérer pour Nako, tu as la pièce à ce qu'on besoin, tu es sans mandarini. On te le va quitter, tu lobby. Voilà, Yambo, to continuer d'avoir information. Oyo, tika to sa précision, annonce Oyo, na ebité to benga yango avis de recherche, to communiquer to nini kasi, et talibongo, bande konabiso Oyo, bazali bongo na Congo, Brazzaville, précisément na Pointe-Noire, et pas wapi, to ali koye bisaboye, ma, pour ba misusu, azali mama, pour ba misusu, azali koko, tata mwasi, na kombo ya Louise Nzumba, o bali komo na photo na Louise Nzumba, ye akenda kibongo église, mokolo ya dimanche, Oyo, na paroisse Saint-Michel, na quartier Tiester, vers Mongokamba, kuna na Pointe-Noire. Balobi maman na biso, koko na biso, Louise Nzumba, ye aza moko a perdaka mémoire. D'habitude, akendaka bongo misa na Saint-Michel, ya Tiester, vers Mongokamba, na koko na ye, tuna mwana bagenda ko accompagner, mais le kola dimanche, Oyo, Milulu ezalaki, mais c'est bandara en principe 7 heures. Mais Milou a dit que a préféré qu'il avant à Kenda qui est moko pour qu'il est normal. A comme pas d'église pour mon qui une église. Kasi na suka ya misa maman na biso Louise Nzumba azonga quitté. Ba ebi esika azalite. Est-ce que par exemple Nanzela moi mutu e bouja ki moi muke et sali ki abungi Nzela tenez pas so comme on a été banda mokolo ya dimanche ti le to ali comme on a été ndeko ya comme on a maman on a photo. Benga biso na lombango na radio lo collé. Le col à radio le collé battait la cabisso ming na Pointe-Noire ce que moni benga maman radio le collé to ce que maman Nzumba kende kotika maman Nzumba et pas na bangoda yaya tuluka toluki na ba morgue toluki partout tout le monde maman Nzumba te kasi na ba to sala na ba morgue na ba police station et pas mbura matali na ba mbila partout na nzela na ba wenzi yaya vigilant ce que moni maman Nzumba oyo benga biso radio le collé mbalo mbango vraiment pour epesi passe ya ko sakalate ko bungu sa maman. Rappelez-vous que l'être le plus cher du monde est à parents. Maman n'a papa, ceux qui maman, papa, zatet, kali maman. Alors nous devons protéger ma maman. Et puis c'est biso passe à consacrer pour la maman la biso Louise Nzumba. Alors c'est communiqué tient lien de faire part. Tous les événements partagés pour la école la bandeko. Nyon surtout partout na Pointe-Noire na quartier Tiester vers Mongokamba na curé à paroisse Saint-Michel. Please, tu as besoin de maman Nzumba, Louise A. Monana. Voilà. Nalobaki yango awa musique, ezali agréable à l'oreille. Ça la rabiso qui toko, et ça la rabiso qui est lengi makasi. Si on a stress au côté concert, le col a togi na Adidas Arena kuna, ba stress ici là qui to se défoula qui oui, kasi. Malobi ya talaka makamuni yo zali koyemba. Et sengel na biso teto banda koyemba ba insanité oyo ezo déshonoré ba to esika ovandi, au mona papa moyen ata la TV, ata la yangona ba na ezali télé ko ba appeler radio le collègue, ezali le seul programme, la seule émission oyo papa na mamba fanda rap okoyoka insanité te to lingi boyemba ka bloko ya malamu ta lokola waze quoi bloko ya mbaka saka babe ta lokola redi ya misi ba bendo son exemple eza légion yemba normal pour eza agréable ya solo à l'oreille mais ekoyeko eza agréable à l'oreille son nini wali ko ba parole nini ta la lokola DJ na biso akende ntango ça la succès mikolo yo DJ Momboshi ye ba interpellé qui est pour nzembo auteur comme ça awa epesi ba mutu ko soit on n'a pas compris nzembo wana bien sûr que auteur yembo ka ba ko définir ko décortiquer maloba na ekuna na nzembo na ye wana ali ko loba soki okiti muke libulu o poussa de muke libulu do on comprend pas ba zuzi ba entendre après qu'on entendre ba comprendre yangote ba coller to verdict et mimi 12 mois de prison DJ Momboshi
force à toi prochainement et ça m'a soutenu moi mais ceux qui balandeli a ça la moi quelques temps abimi pour na kaka ko bam sous bazwa correction ça lipe et le ko ali boso te au camp moi tout monde en série ba kofi olo milieu zaiko et tout ana yango na yango bakota ka pe prison papa e bakota nani oya kota donc ba belé bakota Robino mundi bakota pour makambo nonga mais okobima kaka mais na petit 12 mois de prison pour ni mais nzamba gosunga akobima landa reportage au comment ça s'est passé na extrait nzembo yango pour na comprendre suivez La Zimbabwe nalela bongo Zimbabwe balela bongo. Ah oui, ya solo nzembo oyo erandaki ye célèbre na ndenge ya kosakana te na bakinshasa oyo kasi contenu nango ya buzoba nde epesisi DJ Momboshi condamnation ya 12 mois de servitude pénale principale na tribunal de paix ya Kinshasa Gombe. Na kanze rouge libanda chocolat pene pene zamba okiti mukeli bulu okiti lisusu libulu. Président ngana betango na ndenge bato ba santé na moto bato ba mo kanisa. Ngana betango na forme elongi mabulu ezebele mabulu ezebele libula ma ezali ochimu la be libulu mabulu ezebele na mboka na biso ya odese. Ngana betango na forme elonga moto libulu eza munoko na kati ya munoko ezalaka rouge ezali lembo mbebo na biso chocolat yango wana ba mandefu zamba batu ba memengo na bandenge na bango na bandenge na bango. Mais la question ya juge président pour na koyeba rapport entre libulu oyo ezali kolakisa munoko selon DJ Momboshi pe madesu oyo mama alambaki pe mwana oyo adiotaki DJ Momboshi wana elakisi nini? Komana bwangwa nakabongo kendi desu badiota mama lambi madesu mwana adioti lidesu mama lambi madesu mwana lambi madesu. Bon wana eza ndenge na bande ko tracer chemin ya nzembo ndenge na bande ko eza inspiration oyo ile ngai nzambe mutapesa ba inspiration bokanisi esili te DJ Momboshi azwaki mupiku ya ba question yoka lisusu défense na ye awa Utamana niko na pesa mbongo utamana niko na pesa mbongo natanga kuma mwasi te mwana na ngai alinga kosokola te soki ava asokola alinga ngana pesa mbongo so wana mwana na ngai ata butu keleka yebu mona mwasalela ava sokola alinga na pesa mbongo makunza magana osokola kasi ministère public alobi waya ye atalisi ke azali ko poursuivre DJ Momboshi non pas pour injure publique, diffamation te, imputation dommageable te, mais balandelié pour outrage public aux bonnes mœurs. Monsieur le Président, est-ce que la partie prévenue a le droit de parler? Cathy, quelle Cathy? Cathy rouge. Mais c'est de l'immoralité, Monsieur le Président. Les maires sont blessés. Tala! Oyo ekomeli DJ Momboshi ezali kaka exemple po na ba oyo batikali po na Kinshasa oyo banzembo nyonso ekomona buzoba ya ba contenu ya mabe na kati moye kuti ya kolanda ngo na baboti ezate. DJ Momboshi azwi 12 mois kasi oyo kozwa mayambala sima ha toyebite. Kejo. Nzembo na yo lobi boye okiti muke libulu nde okotoka mai ya bilengi ya ono wana na wana loba okiti muke libulu okoyoka posa ya kokende koluka mai na kati ya libulu mai mama okochimula libula mai okomona mai so chumo libulu okomona mai okochimula pe libulu okekutana Toko soki sabongo na information oyo et comme les biso to image oyo toyebi ke oui na Afrique en général particulièrement dans le pays local la Congo démocratique, Congo Brazzaville, Gabon, Cameroun, ba francophone ça presque une culture moko soki balancer le kola mikolo nyo se comme internet ozomona ba offre d'emploi moko sur internet kuna na Cameroun na Douala ba zo luka ba to ba fute lo ticket na so konso ba ya ba to ebele ba s'enregistrer qui soki mona na yo azaka na Cameroun azara peut-être la Congo Brazzaville la Congo Kinshasa na pays francophone akenda ki Cameroun na Douala pour la copie ya musala yeba kezali makambo ya lokuta potala sika boy ndenge bakangi ba congolais oyo
Congolais à Kinshasa, les Congolais à Brazza, les Congolais à Kinshasa, na Brazza, tu vois comment image, on a passé à Kosakaste, l'aéroport très bien, allez, sécréter bino comme trafic humain bin ba ni côté cabino. Ba msu bazo use bango pour na poser d'auto, ba msu ba travaux forcés, mi souper ce qui copie ya ko kata ba organe yali, ba kati organe ba te qui passe ya Kosakalate, bande ko bali ko mona wa ce qui moni de na kati, bo sala nyoso tout benga pour na boluka solution ko récupérer ba ndeko na bino. Heureusement, Mburamatari ya Cameroun précisément gouvernement ya Douala ba kangi ba Cameroun ba Camerounais oyo bana mboka Cameroun oyo ba ko sala sale job oyo pesi passe ya Kosakalate landa comment est-ce que ça s'est passé. Suivez. Ton téléphone. Sortez-moi tout le monde là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Où sont les autres? Filmez-moi tout le monde. Où sont les autres? Oh, montrez-moi qui sont les leaders ici. Où sont les leaders? Hein? Oh, oh, Tim, ferme-moi la porte. Oh, je ne parle pas le bail. Ferme-moi déjà la fenêtre que tu ouvres. Ferme la fenêtre. Bloquez-moi l'entrée, ferme-moi la fenêtre. Il y a quelqu'un qui peut aller. Tous les retraits qui font, tous les retraits. Voilà, c'est vrai, c'est bon. Chef, c'est tout ça. D'accord, chef. Les faux certificats scannés. Les faux certificats. Ça, c'est les faux certificats. Congo Brazzaville. C'est quel pays? C'est quel pays? Qui est le chef? Kinshasa. Gabonais. Gabonais. Parmi vous, après le leader, c'est qui? C'est quel pays? Hein? Congo. C'est quel pays? Quel pays? C'est quel pays? Congo? Kinshasa. C'est quel pays? C'est quel pays ici? Ah? Congo quel Congo? C'est quel pays ici? Congo Brazzaville. Une personne. Ici aussi. Congo Brazzaville. Okay. On a dit qu'il y a une qui a un enfant, c'est qui? Bon. La maman est où? Vous voyez comment vous dormez là? Tu gères ça comment? Tu gères ça comment? Tu règles pas. Tu gères ça comment? Stop! Oh. Ouais, l'autre, tu vas quand il vient. Yeah, stop. Appelle-moi ton frère. Félix, le gars là.
Yaya tokobetela osika boy lisolo oyo masolo tobetaka ndekomoka papa Fisto masolo betaka ya solo ete ya kabiso makasi yango nga na partageaka toujours mbote na yo papa Alexis merci na wale kosala mbote na yo mama Marie-Thérèse la première dame de Belgique merci beaucoup mbote na yo mama Emilienne Mboma ya papa Richard Roy toujours la pasteur et ancien militaire na Hollande on s'en dirait c'est que bien chap et que naka ndingwana mbote na yo mama Emezola toujours présente na bosanité Vicky Mabonza voilà mbote na yo mama Chouchou Kizeka moi si à mettre un tomo na Cape Town na Mada City on s'en dirait voilà que naka ndingwana Tijon Luchombo ya mama Franc un prince à New York toujours présente on est ensemble et que naka ndingwana comprendre mama Suzanne Massamba de moi, on est ensemble. Bon, on a des constructions, des problèmes, na yo tout spirituel. Benga biso to koutien en contact na prophète. Topé, apôtre Charlie Moubiala, okozwa fata na musika yaya, kozanga ka huile d'olive na ndako na ote pona nzambe asunga. Vous comprenez? Apôtre Charlie Moubiala ndé mankambu. Yaya, ya mbongo te ya ofeleo. Avant la sambela pona yo likasa ya nkembo likasa nkembo de yebuna sanga likasa nkembo te bako sambela yo ofele ya mais yebake eke action de grâce au sala pona lokumu ya nzambe soki yo moko lingo pesa action de grâce yope so pour boy a kamunuku o comprendre eke ndaka ndengo wana merci na musala kitoko ko sala prophète topé apôtre Charlie Moubiala voilà. Yaya nalobaki yango ne bandeli awa testament ezalaka bongo makomi ya mowe soka kufi papa mama salaka effort afin kufa tikata mwa maloba tango ya kaizalaka soki buta kufa robani alobi nini loba soki ezaki nini seka okupa presque soki ozala mwa biloko mike komaka yango quelque part soki ozali na bazuzi na yo na baloya na yo baavocat na yo pesa yango pa bavocat soki aite komaka yango ata quelque part yebisaka ata bapile camarade na po soki makambo oyo esalami ezala en débandante bana bapanzana te famille ta désordre te ali soto kobetela yo histoire vraie et bandi bongo na Kinshasa et na Lubumbashi et kosuka bongo na Afrique du Sud na Johannesburg pasi ya kosakana te yaya ba famille oyo makambo ya ba famille chaque famille ezalaka na Joseph nango chaque famille ezalaka na Eli nango chaque famille ezalaka na Sauveur nango kasi opesa na famille mabe opesa pete mabe ndeko mwasi oyo na famille na bango ye azalaki lokola lisu ya famille azalaka bongo na Kinshasa mobali na bandeko komona mwaka tuku bianza mutu ya mbongo na sima na ye abandé ko sunga pe famille est très bien mususu na mboka mususu ki sasa jo sodo asunga ka famille mobali na sunga ka famille yaya on ne sait pas yaya to beta lisolo o ndenge ba pesi biso soko mo ke so famille na bino to beti yango malamu te benga na limemia papa Fiston ezalaki ndengo ezalaki boye to pesa espace oya ko expliquer mais ko yela biso na brutalité te est-ce comprendre awa to tie photo ya mutu moko te to so beta kaka lisolo to kotanga pe kombo ya mutu te pour éviter kaka comprendre par rapport voilà ndeko mwasi oyo mobali na bandeko sunga famille na ye tango bakando kazala kazoba on ne sait pas yango ndeko moko baki vombe ko tozala na magicien ke ozala ndoki parce que ndoki na bana niveau ya C ba utiliser ka yebi ko tabu pas mona non disi faire mais magicien atali mutu ya mayele o yebi le bien et le mal kindaka ndingo wana voilà famille wana ya mwasi tellement de leki na bango abane ko sunga bango mingi ilikunya ekoti jalousie babino soki to soye to kozana le boito bana ko casser babandi ko lia mobali ya ndeko na bango ya na ndeni yo pena famille ya mwasi ya ko lia ngai ndeko na neni na leon o lia musunu wana o ka to ozala musunu ozo la libanga po musunu balia ka yango te boyo ka sangote ke no abomi mutu wake na uteke na wenze bandoki kuna baosomba ete faut ça remarquer la casse donc moi la ka balia ka ete ato sale erreur ya pas erreur oko telenga na pa oko regretter pona nini yo na olia moi la ka o comprendre tu na onde ngwa tangu bale mobali ya mwana bango babi sava ndenga tikali siko yemo ko femme seule awa sikoyo to ko saka na très bien ba pesi kaka 2 ans tango koki baye ko lia pe ndeko na bango papa Fiston yo ebineni ke balia ki mobali ya ndeko na bango yaya o ezaka de lokole
toute vérité n'est pas bonne à dire mais yo landaka leçon de ki wana oh o yebi nene ke bale pe ndeko na bango ça na tester oh ya on a la tester yo kaka leçon ndenge ya liwa no comprendre voilà ke ndaka ndengwa tango bale ndeko na bango to yebi yango soki mutu ya kufi mutu azalaka na bandeko na ye no okozala mama papa obota bana na famille na yo me bandeko na yo pe bazali ndeko za nini na entre parenthèses na kuda sika mbali mba discuter oh yo za ndeko na ye oh ndeko ba bino papa na yo za ndeko na yo oh est-ce que papa no za ndeko na yo ndeko za nini papa no za ndeko na ote papa na yo za papa na yo ndeko na yo za liya na yo to leki na yo leki yango ko za la cousine ya yango ko za la cousin do ndeko za boza ba bino bana wana ndeko na ote bongoti ndeko za ndeko wana papa ndeko na ote mama ndeko na ote donc papa na bino aza papa na bino mama na bino aza mama na bino mais azala ba ndeko na ye ndenge to yebi na continent africaine soki mutu akufi oui c'est vrai ata asali testament yembo na testament soki atika ko mona no oyo bopesa ba ndeko na ngai ezanga kate ya toujours ata bana soki ata tika testament te soki mutu akufi to yebi bazwaka biloko nyonso tout bakangi yango na chambre après ba matanga il paraît bazalaka ti famille koya bandeko ya mobali to bandeko ya mwasi ba ye ba fungoli chambre atiki nini oh pona bana mwana zwa oyo one ndengo wana oui tebe sala makandengo wana kasi tangu mama oyo akufi mama oyo akoba ide mwa mukolo azape na bana ya mikolo déjà bana babali ata moko azaye par bazaki na ndako parents azaki souté bon so babala déjà yala banga liboso ndi akenda Lubumbashi papa kufi et maman kufi pardon basala ikani basala kandengo bakanga yolo na chambre banoko batata mwasi nyonso tout bayaya baleki basala à l'intérieur na province batindi maloba muta fungwana biloko te tibiso moto ko yawana bayepe matanga pe sala me konso bakubi abino ça va tokena no mboka avant bo fungwa chambre ala bo sala biso ke mboka soto ye. Et puis de salle. Moi j'ai vite compris, tu comprends que non, bangonde balia qui est, bazuso baketa soki moli mona soki wa pangora et puis ba ya. Bana bakenda mboka kenda ma blandine ma carotte kala ozela. Comment boke osali 6 mois, 7 mois bo fungolaka chambre tenenge nini. Bana bali komi tout non, c'est pas possible quand même maman ça kufaki quand même. Ndenge aller abiso bana tozali papa le qui papa maman le qui tata moi si papa kulu tu konso banoko to pesa bango chance mais bazo yate. On ne peut pas continuer comme ça. Après tout, et ça maman na biso hein. Bana maman ndoloba. Allez, fungola chambre wana. Bango nyonso to ba 5, 4 na Kinshasa, moko na Lubumbashi. Oya Kinshasa basololi babengi so yaya maintenant comment est-ce que maman bada kufa 6 mois yango to 7 mois banoko balaki ara batata moi maman leke consort bazaki matanga balawe bakemboka bazoko ya mais bazo ya 7 mois yango to bano vivre abonner non photo bimisa na batanda oyo ndako auto tsa locataire et puis bilamba wana ya maman na biso to pesa bana basi et puis on continue to ngito fongola porte so bilamba ya on neni ya ba sabo ils appellent idema bete bo fungola kaka bo soblement bo kabaka o ça premier o za mona mbala zo lamba pesi moi sina ye le bo kabolango ba fungola ndaku wana ta ba fungola ndaku ba kabi bilamba la musube rola ta pala type ça va mais ya o Lubumbashi azwaki te pala musala ba bien azwaki il va ba tinda ki pe ya ye moi on dit azwaki te mais ba kabolo ya ba kabolo za ka ndengo wana tangu ka ba fungoli ndaku quelques jours après banoko kuna ba oncle batata mwasi ba mama leki mama kulu ba bengi oh non tozo ya dimanche ya kofunga ndako wana oh pourquoi ya sundenga ne biso ndako to funga déjà tangu ba ya dimanche et certain dimanche ba kutu mais bo funga ndako ndako biso ndenge oh te to funga ko bona ko umela ezali ko mba bepete bo funga yango bo mwanda ba biloko peto bumbela bino ya famille na bino po ya ndeko na bino yango yo ah bino ndeko na biso akufi bo fungola bokabola biloko la bino boza banandi bino boza bana bampuko apaka pamba oh est-ce que ça ndeko na bino au moins si la question est-ce que papa na ndeko na yo maman na ndeko na yo papa na ndeko na ote maman ndeko na ote bandeko na o baleki na basi na baleki na mibali ba cousin na yo ba cousin bandeko na abi oh ndeko na biso moko akufi biso bakolo ndeko ole to kabola biloko to pesa bino bana na biso bino o ka biso na pesa yebino permission pour fungola boy ya la bino za papa benga yesko ya mukolo ya Lubumbashi
boyebi yango soki papa kufi maman kufi nana tika la papa to maman yaya liboso de spa yango yaya liboso un peu de respect yaya liboso sengaka soki éducation ezala malamu yaya liboso n'a pas d'excuse soki ozali yaya liboso et pas d'excuse yango moni diable bundisaka bingi bana liboso et sengaka mwana liboso nyonso tout azala mutu ya losambo mutu ya prière est-ce que komi to solika pembe atilanga ba j'aime ko telanga ba j'aime to soli pembe vous comprendre voilà tango bengi yaya a couvrir balek na bi oui ngamu na pesa ba permission ba fungola po bo umela ki déjà ba maleki ba kutu alors ndako la fa ba locataire parce que mbongo wala bimaka esala ke ba kontraper ko vivre parce que les temps sont durs na permission il n'a pas fallu non et ça na ndenge ma bête bon au moins ni mama leki makurutu oncle ba biloko pe ndambo to tsiki ya ndeko la bino pe yango yo jamais bo salaire bon ndenge on dimido yo ndimi yo to pesa ko permission oh ngana ndimi yo ndimi pesa ba permission oh na ndimi yo mona liboso o pesa permission na ndimi ça va bon premier ate likambute biloko oyo oyo ndeko la tiki to ebine za kite o bo pesa biso oyo to zo yango te eza mukie botika na ngabo kabona premier ate to ale kambute biso kena biso mboka yaya famille ezongi na mboka ba ope ya kisenso ba ke kisenso ope ya maluku ba ke maluku ope ya mpasa ba ke ope ya na bandu ba zongi na ngope ba ke na bango ya siko ya Lubumbashi bo comprendre que asimba ki charge wana azongi para mwasnai on n'a pas compris ce que na ndenge nini ya basa zongi asala ma cop na mike akenda commerce na ye et si ka poison outela ki a éviter ba nika e poison on ne sait pas talatina ya lobaka yaya bengaka area ngoy ozwa ka anti poison lié yango po tu ne sais pas racheter le temps car les jours sont mauvais est-ce que au commis tu ne sais pas échappe au kitoko boya mama au senti beauty au sentir chemise gra pamba na bore fandido classique bel homme sentir benga mama au senti beauty ozwa yango et kenda kandingo wana bateli papa poison papa wana ya no baché comme pas ça va traiter merci bité ça va esengi kaka a que en Afrique du Sud ya banda ba ko wa kenda ba bana ko mona ba mystique okolote bandoto ya mabe bandoki bazolanda yo bandoto ya mabe ozo matamire ozo kima do ba ayi ba lo bandoto ya mabe kaka kamuti bale ko kipe yango te bale ko saka prier kaka normal o yaya prière vous senga ba sambela pona yo pa musa nzambe musu pe senga yo mo na délivrance obika mais musu senga pe o sa nzambe a chawo maboko po l'ensemble futaka ya l'ensemble pola kateo basali ya nzambe ya lokuta baza ebele sur 100% 98% 90% ya lokuta ya bien bala 2% et parmi ya bien apôtre Charlie Moubiala est-ce que comme papa fiston o comme ça vous venez à recevoir yo tête o comme ça toujours ba réalité makambo to éviter mutako marandere mais pour le moment hier ça l'homme du mois pour azoro beta be fate ya musika batu bazoko bika na ndenge ya nzambe ya mbongo te ya pamba o comprendre kenda kandengo wana alors ndeko mbali wana moi si na qui bien portante na éviter ce qui peut moi ça qui peut moi lamba ya mabo kilo to azori to on ne sait pas métallier ma famille mbali la bango au bas de battre poison va transférer dans l'Afrique du Sud transférer et ça t'es qui maladie bah les soigner mais bah en Afrique du Sud bah pour faire l'examen tango bah en Afrique du Sud donc putain en Afrique du Sud bah tali bah mon poumon na y déjà et bah dit qu'on va affecté pour la poison quota qui va traiter on a évité ceux qui vont traiter ça quitter ton retard ton négligence on ne sait pas la santé n'a pas de prix. Papa fiston mais moutango ya anti poisson a ote kango cher te ya la santé n'a pas de prix pourtant que beta yo tu sais que tu peux dépenser ndimela ngai na éviter au comprendre est-ce que komi c'est que bien voilà que nakande ngwana mama pengani makoma mbote na yo bande baba koma nyoso tout on est ensemble mbote na bino voilà Nathalie makoma Annie makoma mama pengani makoma mama ya boboto boza ebele donc nzambe azana bino nzambe amona famille makoma comprendre c'est que bien et que nakandingo wana tango mondengo wana ça va babino il faut ça la opération babim c'est siko donc na pembeni ya poumon wana ça ba déchet de fois ba sokola sikoyo poumon pour la poumon na nebembité mais tant ba sokola ngo e kozonga normal ya ta bazongi et si ka ba na ko vanda
esika bazali kovanda yaya bakambo na mokili oyo bato ya nzambe bazali esika bazali kovanda ekoincide apôtre Charlie Mubiala ayaki ade koleka akoti na lupangu wana tango akota lupangu wana tango akoti kaka boye amona papa wana yasi papa yoso na makambo ona na makambo te na makambo tabi mais nzamba otakisanga oza na makambo famille na makambo te o famille na makambo te ça va mbala moko apôtre abandi kobeta lisolo papa na biso akufaka atikaka héritage wana esalaka désordre na famille bato mosusu bakufa ekonsort en tout cas mambo héritage esalaka apôtre Charlie Mubiala banyeka koloba ndenge wana mbala moko ndeko wana autaki Congo esprit na mukaka bia mosali toza na ka moko na famille na biso tala boye kaka ndenge na beti wana est-ce que comprendre tobeti sola mutu tobetaka lisolo tala boye bayebisi ça va mosala asambeli mpona ya bino omoni situation oyo ezali oyo ndenge famille ekendaki mboka wana eke ozolota bandoto ya bien te balanda yo non problème ya te tosala prière ya mabele ya tala prière ya mabele efficace ezalaka nango na esaka yaya salaka prière ya mabele est-ce que okomi prière ya mabele eza na efficace mosusu yaya ezalaka nango simple mais ezalaka mpe na suite ya prière zwa kaka mabele oyo obandi koloba yaya tata nzambe bato oyo baza na posa ya destruction ya ngai na libota na ngai yo moto okela mokili oyo okila mabele oyo moto okela yango loba kaka bato wana batambolaka na mabele oyo te soki batambolaka na mabele oyo baliaka biloko oyo ebotaka na mabele oyo bamelaka mai oyo ebimaka na mabele oyo efungwama bango badina na kati yaya efficacité soki osali prière ya mabele oyo wana ezalaka très efficace soki banguna baolanda yo okoyoka na sango yaya okoyoka na sango sikoyo mosala ya bisiko bango ndenga bino bosala tosala prière mabele c'est très simple soko osi yango osali ndenge wana bazwaka mabele wana ofuli yango obwaki to obwaki na oka ndenge wana esili mopepe kei ezwi yango balobaka keba na baparole taba baka les paroles s'envolent et que n'a pas se perdre de tête et que n'a pas ça effet ça a un effet moko. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième jour s'est décidé à ça les yango. Mon père il était malade, il prenait des soins, des poumons, poison et consort. Parce que moi, si mon père il a la prière, la prière à solo. Mobali alembi abina osala ngo mosala habité mosala to sala ngo tika ngala sala la on appelle ça na sala la yo moi c'est azui mabele alobi kana lobi wana banguna na biso boye bato batamula na mabele mela bangwe konso azui mabele wana abwaki ba faino wango yaya sala sala kana attitude de prier abwaki que ça est fait nzoka kuna bakadi mpemba famille à moi babo kilo na yeba tata maman lek maman kuna baba deko préparer ba soki ba mona ki pe bango soki pe ni anti nango ya so ça prière faut ça prière so ça prière na ki budi retour dans ma vie kuna personne qui ba beti ngo retour à l'expéditeur et c'est que personne mutu ko so retour à l'expéditeur so ne kuna sikoyo lobi na to balali moi si wana wa ba belo wana akotambola ta banulenga aolenga akolobate prometteur nini bo simba bakene na hôpital paralysé bétier na liboko ya abwaka mabelwa on ne sait pas est-ce que azui retour to azalaki na attitude de prière te tango sa prière mabele azalaki na attitude de prière pas fisto bangi c'est biso bo so prière mabele ça efficace oui c'est efficace mais ça a l'attitude de prière. Est-ce que comprendre? Voilà. Tala moi li solo mkie ya ndeko oyo. Na mitu oyo ndeko wana azana urgence na hôpital. Tankomba mutu moko te to beti li solo pona epenye bino misusu. Prudence. Papa, maman, parents, salaka déjà testament pour éviter makambo oyo. Parce que testament salaka makambo ni ngozala. So peut testament te mais quand ma koloba loba mke pour la prévention. Et puis oui, c'est vrai, tout ça
bana nzambe osambelaka tozaba bantu coutume to évitaka yango te. Ça vous empêche quoi engo contenu ceux qui basent la tiba tata mwasi ba mama leki baba kutu ba ya kofungola mais senga protection mvuluzi kimbangu esprit saint azala kat na yo po obika mais mvuluzi kimbangu nzambe bakoko na biso nzambe wasala likona se akozala mamwana akose rétablir soka se rétablir tokozwaye interview a expliquer biso lisolo oyo très bien tala lisolo oyo esuki awa. Merci na bino bolandi biso esika so bozali. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende qui était de l'autre côté de la régie kuna nyoso tout wana sous la coordination ya mamari na Umbi Larize Pelende, la femme à la compressor, soso pembe, vous comprendre, c'est que bien, jalousie, les kunyate et kendaka ndengwana. Papa fiston, Léonard Daguerre Sharp, Léonard Daguerre Sharp, il y a maman ressenti beauty plus, mon dieu, et Sharp yango yaya, naza dango ba couleur nyoso tout original, le tina et lamba, elle est pour tes alliés. Comprendre, oza ressenta beauty plus top place. Vous comprendre? Allez. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Komborangai fiston Pelende, tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous bien Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque na marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ya sécurité nyo surtout non besoin kota pas Michael Josh au commande yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Ti le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tanga na kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage et kolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata partir à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen kokota na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to continue au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko oba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya famille to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso autre loba kité tolobi. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjo